tant de table na car bande clair que parti ma wezo tia polémique ezala parti à likolo batumsu ba comme ça polémique nino kuna yembili nino yembili ngala bien te amela ba mu kasi te le wana yo komi ko yemba bêtise Ndeko ya Congo dans l'agence ya voyage pays immobilier ya solo awa na République démocratique du Congo yangoyo Orso Traveling agence oye fandi sama solo ya voyage visa d'études na France inscription se bandaki déjà depuis le 1er novembre 2020 till le 17 mars 2021 côté visa d'études na Chypre na $2500 ya pamba ozamo bimba na billet avion na yo visa d'études ya Biélorussie ezali sans problème pour espace Schengen ezali assuré visa touristique ya bamboka lokola États-Unis Canada Grande-Bretagne nyonso joli kitoko pe ba billet na yango ezali assuré awa bazali pe na service ya immobilier oyo efanda na ndenge ya mukiete soki olingi osomba ndako te oteka ndako na yo kofutela bandako na ba condition ya kitoko pe elengi awa ozali mobimba agence de voyage pe immobilier Orso Traveling ezwami na boulevard du 30 juin numéro 369 référence Kin Marché ex-Pelouse en face ya Sonas tope obengi bango na numéro oyo plus 243 91 00 85 008 tope okomeli bango na boîte email obeti orsotraveling@gmail.com na agence de voyage pe immobilier Orso Traveling awa nyonso joli kitoko a moyen te garde bandi na yo okobenga muninga elongi neti likaku muninga evoloko wana o soki elongi neti mukomboso avie na ngai Werason prêtre mabengi bina fili basali featuring reste pas succès Inos bi lelo komone ko tanga bana bino la biso nyonso na makamu nyonso stolo bela eboe résultat ya effort fourni Inos a sala featuring na Diamond to mona 3 millions na journée T Oui, mais il va y diamant. Yes, il va visibilité mususu pa na biso. Les vidéos les plus populaires, et ça va featuring dans celle là ba congolais. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bandeko Nanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bandeko Nanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez dans les 4 coins du globe terrestre. Nasengi Binobo s'abonner, moi et Belé Nambutalika sous officiel. Là, je ne suis pas seule sur le plateau, je vous présente déjà mes deux invités. Déjà, Nalinga Bino Mingibile Bolingaranga, vous continuez à s'abonner. C'est votre aimable servante Glody Dema, autrement dit Champagne d'Or. Je dis bonjour à mes invités. Bazami Balé, plateau d'ensemble, pour partager le lot et puis tu as sujet à parler. Nabandi Naken Piana, bonjour. Ouais, bonjour, Glody Dema. En tout cas, bonjour, na maman si de Jiman Pata.
omoni mère wana ya na banda na ye parce que aza mwasi artiste et musicien oyo apesa exemple pa bamama lelo soki bamama babunga mwa infidélité mpo balanda exemple ya mama CDJ Mampata napesi merci na prophète Emmanuel Dodi prophète oyo lelo azosala bamiracle danger koleka bapasteur tout ya Congo. Merci na prophète Moïse Kabodi na Londres. Donc napesi mbote ya trop na bandeko nyonso tout o bozwi libaku ya kolanda biso. Napesi mbote makasi. Mbote ya makasi. Na o namonaki wana 3 millions de vies à Koffi Olomide. N'est-ce pas sa journée moko 3 millions de vies. Venanga mopa en tout cas na âge na yo il faut encourager yo pe. Yo na mona ozala caméléon. Génération nyonso yo zo nanje ka wana. Ozo nanje ka wana. So ezana ndenga ba pareil, mbelaza adaptateur. En tout cas na pesi merci mingi na ba consommateur nyonso ya la bonne musique. Parce que décembre ça moi oyo ezo annoncer biso ke ba album ezo bima jeté to moni fali a flasher featuring na Nino na biso na minute na Congo muto abimiseli biso eloko neti featuring ya fali na Nino en tout cas ça te musique ya neza lengi trop on les amora ba question na ngai ozo si micro et pas mbutali kasi ko kena la malobate ozo konta na ba question na ngai nga na aloka la réalité na bona amona na moni fe na Koffi Olomide 3 millions de vies et salema na nuté na moni featuring ya fali na Nino bo sala te so na lobi makambo ya fali bo sala ma commentaire fali aza mwana ya grand prêtre Koffi o asali 3 millions de vies na Diamond ça va pas dans ça quartier la tête qui gagne quoi c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas. Oui, Boutalikasu. Oh, merci Glody, bonjour, bonjour na internaute nyonso bazolanda biso. Ngautu bonjour nangeke na makasi na mitera champagne donc né grandi dans la bourgeoisie. Et puis na bonne sanité. Oh, bien dans la zone bêta c'était le Leslie Dita, moi on avait la soit Dida Rolls, la patronne donc Leslie Dita, na peso ba mota trop journée malamu moi c'est qui toko moi ça mongo mamunionso. Na peso Leslie Dita oh tellement za na Canada moi c'est qui toko. Kuna ba bimisaka beauté couleur mususu ya ndeni. Bon na mona basi neti ba Leslie Dita sotali beauté bimisa na beauté mutu aza na continent mususu. Kuna mbongo ndeza makasi na Canada. Leslie Dita. Merci à toi et puis Jeannette Malango sans oublier Coco Tamba Bossa Moka, Vinanga Claude Tembe et puis Clarisse Tanga Mouyembi. Motema Gilenga Ntsebe donc na bandi na bamote pourtant na okende ba mbote ça chamba moko nazo papa sengi gaga yo poko mi valdi. Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bandeko Nanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc _ Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bandeko Nanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Choc Luciano, l'artiste du moment, l'artiste qui monte en direct du Canada. En tout cas, la minute on est tous confirmé maintenant que na ba diaspora na biso to na ba to chela mutema. Na Canada to cha mutema na Choc Luciano, un artiste plein de talent, star au Saranate. Et puis dans l'Europe, tout ça, dans la diaspora, on a Damso, on a Gims, on a Dadju, on a Nino. Donc on a CP là parce que dans le Canada, tu as une étoile dans la mission montante, où on a un monde dans la diaspora. Tout le monde a un basketteur, tout le monde a un catcher, tout le monde a un tebele. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ça, on a un sujet à Kolobela. Tout ça, on a un premier sujet à Bandila. Maman Biabel, le fait, c'est 40 ans. De son carrière. Elle a fêté 40 ans de carrière. Biso, le quoi, analyste, le quoi, chroniqueur, tout le bélango, moi, apparemment, moi, on dirait qu'il y a un match à la moine parce que tant que je pose une question dans l'émission, on a parmi les invités, celui qui match à la moine à Rosa la Perzo, qui m'a dit, est-ce qu'elle peut répondre à moi?
Ah, merci beaucoup. 40 ans, maman Biliabel. Il faut encourager parce que mon sœur en a besoin de paix. Abondi trop. En plus, maman Biliabel, Azame a moi bazane rankinete. Alingane pena ba rankinite, ko swana tout ça. Et là, c'est pelisa maman agarda taina ye, maman Biliabel sur scène. Azalaka neti maman Biliabel il y a 20 ans, neti maman Biliabel il y a 25 ans. Naoki olobi suso ayena maman Chalamwana bazo kanate. On a parmi les invités, ceux qui maman Chalamwana ozala, kimi question on a tia répondre qui ont pété. Bon, ok, merci beaucoup. Moni maman Chalamwana ndenge babenga Ken piana l'homme depuis Topale. Maman Chalamwana pe azarane pito pale. Peut-être maman Biliabel il est tellement na ba problème ité. Emso ya evitaka na moi ba raconte tona maman Chalamwana. Pour maman Chalamwana ya sa vérité mbeli. Ya bomba ne likamuna mutema te. Côté wana na okota te. Ngali nga ko critiquer mingi ba papa. Ba mama pena na okota te. Naka pe mamu national angwa ke ko yemba nzembo moko. Ah! Mama. Otali ata village natalité mama. Ah! Ngana kendana mama Chalamwana tomata avion moko ngai. Mama Chalamwana, papa Lutumba, papa Pepe Ndombe, Bill Clinton, donc nazwa chance ya komatana bango avion moko tokenda kananga na fête ya indépendance na vient na biso honorable Zakari Bababaswe. Donc namona na retour to mata avion boye ba place koka te ba danseuse à Chalamwana batikali namona ndenge mama Chalamwana zolela bazo expliquer na ba danseuse ba landa na avion mususu mama lela pena avion mobimba esala nga pasi natala na bi amouro ba mama bazalaka nango pona biso bana côté la maman Chalamwana zolela po ba danseuse ne batikali ngalo mutemo ko faire zana mutema boete mutemo bozi na zana mutema boete mutemo osoma ba te richa zana mutema boete danseuse atikalo zolela esa lo souci bana batu na ko expliquer ba famille na bango ndeni mama bakoya na bango lo bitika kolela mama en tout cas côté ba maman na retour en tout cas maman na ngakota mingi quand même olobi kaka muta oui na point de vue na sujet na ko lobaka ke ba maman basi ba koli ba conflit mususu bon tout le monde a pas mibali mais pas basi tout le monde a trop té mais nga pena pona nga baza bena na relation bien te na ebité mais o nga na ebi maman Chalamwana ba fêta ba trentaine d'années a bien sambila belle te donc na ebité na ebi na nga ba propos na bango te na ba idée na bango bazana ngo mais o nga na ko loba c'est plus la peine maman ndengona surtout pas ba maman ba mingité ba net ba pièce rare na mboka na biso so tali pena bien ba artiste basi o bazana na trompe na bango bazo ya penza master lobaka nde bazo meka me ba okatana o pena bazo ya pena bazana webi glodi okoyemba danger okobina danger ozape na beauté. Mais combien d'années à carrière sur Sali pour babanga mutu na vie babanga a une expérience yango moni to banga Kofi bayaka ebele à l'époque tant bazana ba 20 ans ba vingtaine d'années ba katana ba misu ba kufa pe à leur âme ba misu ba sila donc Kofi a maintenir tilelo et puis azo bagarrer beaucoup bagarrer loyalement et puis culturellement na ba jeune frère na ba enfant na ba koko na ye siko côté ba maman toza penza na bango ebele te mais mbuta kota la on dirait plus ba maman na biso mi ba lo bazo pe ça fait chance te na ba jeune sœur na biso bazo ya pour ba accompagner bango to ba pousser bango vers l'avant. Avant de répondre maman musique eza monde ya kanza musique ba pe sa chance te ato mona ba leader nyonso to ya Congo ke mwana utake pa leader boy abimi azo brûler et soit ka ba leader wana nyonso ke mwana azal menga azo yebisa yo musicien moko te asepelaka ke mwana ute pa na peso exemple moko kendo tuna ka relation ya bina filé na fabriquer des andeni
ngana poya na koloba ndeni ndenge olobi ke non babimisa bato to bapesa bato chance na musique eza mamba bapesa mutu chance omoni pourcentage bapesa mutu chance eza peut-être 10% kaka na musique oyebi pourquoi na koloba bon nga mo mpe naza artiste nazala mpe na baartiste totravaillaka toyebi nde tofonctionnaka eza na mosu akozala motema kolemba aide yo mais eza te kape yo chance aide yo mpo pusa pa na yo mais chance ya artiste ye moko fa botama nango pourtant eza métier moko libéral tant tokenda kokota bastudio mpo toyemba toyebaka teke torenie et puis considération ya artiste eyaka selon succès na ye succès ya artiste nde epesaka ye considération est ce que oyebi ke pa Fabregas bamise bazalaki ebele lelo mpo ani bina file tokomoyoka yo association boye bina file werason Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwenda garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesa na malade. Aïda, malade on a bimi kakaté. On va donc à la bimandele ni ata yo moko pensa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pour na kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino bo éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali kobima na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tembezali ezali te? Werason prêtre mabengi bina fili basali featuring reste pas succès. Vous comprenez? Et Kofelo mide pas vandi boy le bina file succès. Inonce bi lelo komone ko tanga bana mino la biso nyonso na maramu nyonso stolo bela eboe résultat ya effort fourni. Soki mwana mbali wana ya Inonce jeune na biso wana so asalaki effort fourni te oyo ke komise lelo nga komi algonza na respa mutute poni babenga ba samarino neti yete ba renier me ba renier neti moi vent en poupe allez papa il est kinango ozomona mais Inonce à maintenir yango moni lelo bato baso se permettre même que ba comparer bazo bosana ke ba nombre d'années contre na ba carrière mais ba comparer na bato ba na ba longue période ya renier. Pourquoi? Parce que il a du succès. Si on a bandé qu'on a biso ya bana basi ngara mona kutu fo Rebo na mérité a mérité moi respect. Pourquoi dans le babongo? Parce que Rebo alandisi yo boy boani omonia butalika subo eza ko baby c'est émission eza ko baby c'est émission ba Claudia bakisa ba Holanda biso ba Sarah Lula bazolanda biso ba Tatiana pona nini kozwa kombo ngako tunayebi te première fois na bon eza nango pe emso matolo emso petiango emso bosola bien mais toke na ndenga logique baloteli Claudia bakisa ozwi tezela na nu azana na niveau koyemba ya Cindy Leker te waleki ba chanteuse nyonso RDC bazana kati génération moko mama bana kati génération moko pona nini otanga kombo yo bato ba maîtriser ngo pena bien te na Afrique faut que ça par exemple ya bato na ba Cindy Leker idée na ngati na suka ken OK merci beaucoup yo kana idée na ngati na suka omono kwa mutu lokwa Rebo amwana muke makasi alandisi ba tube na yeso emisatu eyokani
omoni ba succès wana ke eloko ebimi eyokani eloko ebimi eyokani eloko ebimi eyokani so va continuer ndenge wana akomérite respect wana Cindy le cœur na cité un exemple wana te parce que ça vandisi kombo ndenge ba maman Bilabel va vandisa Cindy le là comme il a plus de 14 ans il y a reine aza pembe na vie na so mo pao bien sûr parce que ba beti pe bazala pembe na ba question ozomona nani ba pongolov bazala pe encadré lelo sert na biso Cindy aza encadré pa vie na biso mo pao à maintenir cap respect on va appeler ça la maman Bilabel la ba tchala mona second degré na ngoto ko tcha Cindy bien que bazala pe na ba meje mais meje a perdu lui wana et puis lelo akoma na sœur côté ba sœur en Christ ouais sœur en Christ côté ba sœur en Christ ba sœur ba bibé belé o ba na mo ba succès na bango pe ba mérita respect mais côté musique na biso ya populaire bazo bima mais bazo continuer te bazo continuer na bango mais bazo renier te reine ezalaka un plus na carrière à moto ya moi et ça la respect pourquoi Kofi ba monné le roi chef d'état ba musicien nati chef coutumier des chefs d'état ya ba musicien monde la culture na nati roi ya musique ya mboka voilà pourquoi ba basala ba bongo pas Kofi asala plus de 40 ans il y a reine sans stop non stop pardon donc reine na et connaîtra stop te alors on a ba exploit wana azo mérita za roi baoba mo na mboka culturellement parlant ba papa Wemba ba Kester ba vena biso nioka longo ba evoloko ozomona mais vena biso evoloko so otali bien acha moi pause na activité ça fait longtemps mais tant au mona qui featuring na Kofi au sentait que non evoloko baza ba meneur de jeu à l'époque na bien Glody na mboka na biso bato babosa na ba groupe lokwa ba sosoliso so aux artistes moko boza na ba âge moko avancé tout na sosoliso bazaki ba nani na mboko basala 4 ans ya reine mutu alega bango te baki 3 Sakul nani na moko boye azali angolais na moko azali loko masengo azali ya Congo Brazza na biso Glody bon à l'époque ils étaient des garçons bazalaki ba bogar bazalaki na succès place tout ba na obeta ba buka mir foi kwer mais obike ba lobela ba on trotter na mboko pourquoi parce que tous avons moi jalousie mon repé crise à jalousie et ça entre nous les artistes to linga raté au digérer mon quoi za la liboso to linga rara biso nyos to za na même ligne to kenda ndengwana ata pena na miso ba tezo mona na ke ozo fouter mais ce ba peso wa micro hop na ke serre la tigla ne biso lobeli hop on a évité quoi mon côté mais mon côté on a yusiko et mon na ba preuve boye ya moni Glody côté basi eza moi dur muke na féliciter pe Tatiana Cruz azana maboko leni bazo évoluer bien mais succès à succès ya moto ana besoin Claudia Bakissa elle se bat pas mal en tout cas et lo za arrête ba Claudia Bakissa ezara label mo bozuye et kene likolo mais beta pe la label à mon pas mon konzi Kofi Olomide ah batika la zo été ah maintenant batika on a jamais clip mo ya Claudia au label pena Kofi Central est signé non on a monateur mais bon Barbara Kanam je la respecte pourquoi parce que Barbara Kanam abima yemoko abunda na grâce ya ba œuvre bimisa et puis ça une notoriété au azana ngo lelo Barbara comme référence en Afrique il y a musique à Bassi donc c'est ça quoi. OK un mot pour la maman Bilabel na 40 ans na si ça un mot et puis donc en tout cas on a souhaité qu'à plein succès dans événement on a 40 ans il y a carrière à maman Bilabel. Bon pour na likambo ke pour na inviter tchala mona za na hésitation wane ko maramba maison de production na ye moko biso to cha commentaire on a te to bi ke bazala rabe ba otawo yemba même nzemo kala mingi te ba o mibale de o ezo le kalelo na ngai na yo na ken toujours maîtrisant moté donc OK merci beaucoup Ken peut na part na yo un mot pour na maman Bilabel la 40 ans ya carrière non en tout cas un mot zala ya encourager maman ya PCP merci na musalo a servir mboka na parce que maman
a rempli mission na ye o ayaka osala peut-être na mokili mission na ye ezalaki ya koyembela bato banzembo ya kitoko bateste ya kitoko tout ça en tout cas moi je pense et ça merci na o nyonso asala pour la nation na biso voilà okay. C'est ça. OK, merci beaucoup toleki na question susu fallait pour pas azui disque d'or to bandi na motelikaso. Non mais ngata to ça que émission na Ken dernièrement Ken a insisté qu'il y a disque d'or ngana ça que Ken il faut que vous en ayez moins maîtrise parce que disque d'or va certifier on a Snap et puis nenga na ebeli calendrier Snap va certifier tous les lundis d'artistes. Même ça que papa tous la lundi soit azui disque d'or na Snap est certifié yango pe ba publier. Fali a zate ka okora ozwa disque d'or te. Mais ce qui n'a pas samité bato ba kosaka bato te. Eza malamu te so mutazo renier ma case. Ba pese la ke ba fausse information. Et boma appé nini et boma appé autorité ya mutu ango. Na ebi ke za ba warrior ba sala ki campagne que fallait disque d'or mais fallait ba vérifier. Selon mes informations. Dans na modi disque d'or 2 jours. Na pe na be mami. N'habite dans zone alors on a vérifié bien. Et ça publication il y a Fnac il y a 2017 parce que na elo tika ki na on attend na moni bagomi fallait il pour pas 39 ans d'âge. Mais le fallait ça 39 ans. Pourquoi les gens batangi en bien te ba pesi batu elengi na munoko. Il fallait batu ba vérifier avant ba confirmer. Na kata publication Fnac wana ndeba koma ki par erreur featuring ya Falina Bouba et un disque d'or. À l'époque, ils avaient des single d'or Bouba Fali. Parce que ça a dit erreur va remettre disque d'or. Tant on va republier en nous et captiver Batou. Batou le va dire que Fali Tokos 1 était comme bien. Et puis que bien, va vérifier te balamo ba tumbi ba publication. Artistazo ba bi na zo mbongo ebele bongo te na Tokos 1. Bon, wana na ebité parce que revenu na yenga na ebité na talate na mona pété na pe na place na vérifier kotala ka boye Tokos 1 fallait azoli mbongo ebele o musicien moko a Congo azona no mbongo bongo te depuis musique ya Congo ebanda batala ka album po ondi me kotiseli mbongo okotala na ba production o album ane yelio mama fallait tourner monde entier. Toko c'est un aussi fallait monde entier. Tourner Afrique, tourner à Canada, tourner États-Unis, à côté Tina Schengen. Le côté là après fallait qu'au bimisa Toko, tout le monde va revenir nango par rapport à babien. Babien au fallait sommi na États-Unis. Banda kumsu fallait sommi na ba France, banda kumsu fallait sommi na ba Italie tout ça, banda kumsu sommi na ba Cape Town, banda kumsu fallait sommi na ba Brazza tout ça. Et cela qui se disent que depuis les musiciens Congo, depuis Congo et Banda Congo, musiciens moi côté à côté ça revenu à Makasi. Neti Tokos maman conséquentement na oloba makambo eza naza l'aise na clair. OK. Et ça musiciens moi côté à côté mbongo ya bongo depuis musique ya Congo et Banda. Nga zo bisayo. OK. Donc Ken ba propos na ezaye ngana ko kotango te pour ngana mona revenu na ko yeba revenu propreté mais Ken le roi yebi bon encourageons les ngas ko na lo bandenge ko ngana mona mutalika so to kende pa itozonge pa il fallait asombi Benkley artiste musicien congolais mo watika lo somba te Benkley zo coûter cher asombi ngo na mbongo album nini toko sinon asombi ndaku na États-Unis kala mingi te ndaku na États-Unis aneza ba millions de millions. Na Italie parlait à 2 500 000 $. Asombi yango na momani. Na ba tourner à Tokos non? OK. Siko da yozo lo ba pona yoza na prévité. Yebisanga siko soki wana prévité. Musicien ni no yoga. Ngana lobby preuve na ndenge nini ke revenu no. Zelanam. Revenu normal ndenge ba publier ba pe na ba state wana ke net Gims. Tant à sala vente na France ba publier une année que Gims a gagné tant de millions. Mais dans le Congo, on a publié officiellement que l'artiste va gagner tant de millions. Il y a un lobby qui a revenu ni na côte ici. Mais comme on a mis il y a eu une évolution. Fali a évolué par rapport à l'album antérieur. A évolué.
Et on a le non album voilà il fallait battre. Non, évolution. Non mais nako tâtonner le liboso caméra. Que dans le nombre mon a évité. Non, pas preuve ils ont mon na ba preuve mon na so tâtonner des chiffre ba inventer raté. Non na mon chiffre té. Quel pas tant chiffre té ba lobi ga. Na tant chiffre té bon na lobi ya. Il y a une évolution. Tozo mon appel le lopé YouTube a fallu pe. Banzembo wana toko sezana ba millions de vues wana pe zara mbongo. O artiste congolais moko pe asali ba millions de vues wana te. Ouais. Depuis musique ya Congo banda, siko te olobani. Bon, en tout cas côté ranga o chapi na moi tembe mais na biki album on a marqué beteli. Mutu nyonso azaki sûr et certain que l'album a nengo na fo mutu azula on disque d'or na laps de temps. Ya on moni bato a memama ki mais tant to ero vérifier. Glodina so vérité mo boye. Fnac eko publier résultat artiste était. Fnac ba ko publier disque d'or et artiste était, c'est infaisable. Fnac ndenge zara bazana ba point de vente. Ndenge ba Virgin ezali. Vous comprenez? Seul bateau ba ko publier vente ya mutu. Et pardon, mérite ou certification, ou ba ko certifier artiste que non anze mune boezui or diamant platine. Na comment qui quelque part UPF hein IPFI et puis Snap. Par contre bazala na moi facilité on a payé bazala audace wana qui après avoir qu'on soit résultat à vente ba on débat publier. On comprend ken. Donc certification ou tarara UPFI voilà. Et puis Snap. Non, côté nous a raison. Et pour mon Fnac, bazar on va distributeur. Ba ko pesa résultat pour na muta za certifié té. Ba ko pesa résultat ya bango ndenge ba tekeli produit ya mutu. Et s'appelle ba neti Fnac, jamais ko pesa résultat Apple ou bien ya iTunes ou bien streaming. Streaming ils ont droit pesa ya ngomoko. iTunes bazar na droit pesa ya bango moko. De chaque institution est publiée et texte à Moutou, bango ne baie ba résultat artiste ne ne ateki pa na bango et bango ne sta ba benga asko Snap tant ba pesa compte rendu na Snap siko chaque lundi a publié tout le monde a Snap a publié lundi hier a publié Nino et pas publié Damso bango ne bazu ba or Damso na 9-11 et puis Nino na titre moi auto bimsawana donc tout le monde dit que donc certifié de nous bagnon doit mériter en monter mais à coquille qu'on mériter en so il va accentuer et puis l'homme va toiso y battre ko kanisa te que pour yo za fali warrior au sombaraye makasi na ba États-Unis qui ba ko certifier na Snap lukuta Snap est certifié ba vente salami na France na ba zone où ils ont dirigé par France. Net ba Mayotte, net ba Seychelles, net ba Guyane, ba biloko mo ndengwana, ba résultat ba mboka rande, ce n'est pas en considération. Mais ata boza ba warrior boza na Londres, bo sombi 30 000 exemplaires. Boka nzate que ce n'est pas considéré jamais. Ba on va considérera oyo ba teki na France. C'est ça le problème. OK. Ah, ouais. OK, to beta le solo ya featuring ya Falina Nino. Tu peux signer dans quel micro? Tu vas dire dans quel? Souka na featuring. Souka na featuring. Omoni déjà featuring ya Falina Nino. Ils ont annoncé biso que Tokos 2 ils ont ya mabe ko le quand même Tokos 1. Côté la déjà nzembo wana façon ba yembeli même nga moko boy fanatique numéro 00. Na bisio nandimaki te ke Falina Nino babimisa ba mayelo babimisi wana be inspiration. Parce que l'artiste non, il faut te féliciter. Featuring na bango el bosse zo ki disque de platine. Pour yo za parti mo zo yemba trop na kataka. Nini? Tant to tambla na car. Zo yemba ka bande clair que parti ma zo tia polémique ezaka parti à likolo batumsu ba ko sa polémique oh Nino kuna yembi Nino yembi ngala bien te amela ba mu. Le wana yo komi ko yemba bêtise. Non. Bia yemba ki bongo te Amelaka. Yo la nite ka amelaka. Glodi yesi ko yo komi yo mwana mwasi kasi yemba ndenge ya amelaka. Na ko yemba bongo te. Kasi kolo,
azemba likolo asezaka likolo yembisera place wana vraiment ayembi lingala mais c'est normal tant nino ayemba na français eza ba parti musu ya yembi ayebisaka fali abandela yango te fali mpe aza abandeli na français bon likolo ekomi ngambo fali mpe nazomame likolo siko nino na voix mo bana mike tu baolela mikolo Merci beaucoup la question merci beaucoup falo intercepeli na pardon na sepeli na Nathalie moi mini documentaire mo nzoko clip a fali batu muta tourna on Felicity Felicity on a tourné ba clip na ba Gibbs na ba cher 125 000 € budget à clip on OK moi ba question tina niveau kutu tina niveau na Cannes ba louer hôtel à 5 étoiles ba pénali donc ba benga ngoni donc ba louer pendant ba heure batu ba le kana te batu ba kota ba bimate pourquoi ba tourner clip ba privatisant pendant au moins 8 heures du temps ou 6 heures du temps comme ça donc clip mo ya budget au Saranate 125 000 €. Batu ba sala ngo mingi eza ba ministère diaspora na mboka na biso na ndako na niveau wana te et loko wana na féliciter ngo makasi na yoki ngo pa ba noir te na tali bena documentaire nango pendant que bazo tourner yango et puis féliciter wana féliciter dans va tourner un clip artiste yemo pa tchango na ba TV minene donc kotana bena bon na comprendre parce que ça est Electra Warner un peu voilà. OK bravo un artiste tomoni featuring moko photo moko et pas publié déjà il y a Magic System na fali pourquoi ils a confirmé featuring dans l'album. Ah vraiment merci ne motinga na micro ken ngana mega ko landela pe na tali kana ben fona soli pe na Ogi solo as soliste ya Magic System qui est un ami abeta pe na groupe na kala na Braza Ogi a confirmé que featuring on est en dehors album a fali et donc ils a ba salfo ba mona que no bazana fali trop ba tourner nous ba ça nous look ensemble été et puis fali pas à fan na ba alors il sali que non ba boule idée moko ba beta on vite fait et zo sala mana isilité mais déjà ba sali en et obimanango karaboy na toile après ba sortir à tokos de les ala tokos d'été OK et ça ndenge ba to ba boulaki ne ba moni Bramsi to na fali na studio ba to nyo so Bramsi to ba sali featuring mais entendre parler il y a fali on dirait Bramsi tu as participé à l'écriture. On dirait participé maintenant dans la featuring. Mat Pokora de façon à Pibliaki. Tout le monde a Mat Pokora peut-être avoir Marafali. Ouais, parce que ma bêtise c'était dans na Twitter et puis dans Instagram on dirait. OK. Quelqu'un a un mot pour ça par rapport à un plutôt les cas. Bon, on m'a dit toko imaginer que tout fallait kangina bango photo de basali na featuring. Donc il tose l'album le 18 exact à la terre le 30 non le 30 le 1er décembre oh le 18 kalaté dans 17 jours kalamingité OK mais le 18 ndenge na sentir chaleur eza na Congo chaleur koza ya blagité OK toza parce que on annonce wana o fallait ya yena nino na mona neti biloko makasi batami na kati album. Ma surprise aux angate, toujours continuer na ba featuring, parlons un peu na featuring ya je m'excuse, la Koffi Olomide na Diamond. 3 millions de vues na espace à 8 heures. Koffi Olomide Diamond en tout cas 3 millions de vues na un jour. Na un jour. Na 3 heures na 8 heures bazalaki na 2 millions. En tout cas ngana oloba Koffi asale loko mo boy oyo to satanda na ngote biso nyonso ba congolais pe to yeba na biso teke okosa 3 millions de vues na journée mo to yebi na biso teke sale ba salamable to yeba na biso teke 3 millions de vues moko boye pe artiste a rotia pe loko sale 3 millions de vues siko zela Koffi Olomide aza musicien liboso o alakisa biso ba Bexi Koffi Olomide aza musicien liboso o aza ba 4 kora Koffi Olomide aza musicien ya liboso voilà qui sabi so pena makambo ebele na musique parce que lelo pe Koffi Olomide aza musicien à liboso voilà qui sabi so 3 millions de vues na journée moko donc mutabongo vraiment na commentaire alobate na mona monene na Koffi
munene parce que Kofi Olomide a déjà légende numéro 1 en Afrique. Maintenant nyango ayebisio ke mutako zala na doute. Toka ko zala na doute soki zala ki artiste mususu. Artiste là Kofi Olomide featuring na Diamond 3 millions de vues na journée moko. C'est normal. Et ça normalité. Bon tu vas combien 3 millions de vues na que ça normalité. Et ça surprise, et ça surprise, et là c'est grandeur et artiste. Na mboka bato basala la challenge pour na basala 1 million na 24 heures to 48 heures. Tout le monde a sorti un clip à l'autre téléphone. Challenge ba warrior. Mais oh ya Kofi na moni challenge te. Mbalamu do yango mo automatique. Bon, ils appellent à Kofi te, ils a Diamond a invité Kofi. Mais comme ils a featuring na bango mibale. Non, ça mérite parce que les musiciens congolais peuvent passer la featuring na ba artiste mususu. Donc 3 millions de ça les marabouts. Donc quand vous savez fallait ça la featuring na Diamond, tout le monde a 3 millions na journée T. OK. Inon ça la featuring na Diamond, tout le monde a 3 millions na journée T. OK. Kofi a sali featuring na Diamond, tout le monde a 3 millions na journée. Siko batu baloba et salami bongo na site ya Diamond. Même hier moko Diamond depuis banda musique. Asala na 3 millions de côté. Donc 3 millions eza, il faut pas qu'on remercier na Kofi, qu'on remercier pe na Diamond. Et puis bato bazo ebate, Diamond azo utiliser ba artiste congolais pour na ako qui sa rêve na ye, notoriété ne e baksa mamakasi. Oui, ba ba iba so ba diama. Yesu azo iba biso, azo iba visibilité mususu pa na biso. To bi kana 4 millions et quelques d'abonnés. Mais et là au moins ezanga qui aux alana ba Congola RDC permet na exploiter biso au chetembe tala na chaîne Diamond on a les vidéos les plus populaires et ça ba featuring na scène là ba Congolais. Vidéo numéro 1 featuring na Inos Biop remix 124 millions et quelques. Sur tali numéro 2 o elandiango featuring na yo ba sana Fali Kinam. Et ça ba et on a 72 bah 74 millions de gens. C'est le troisième vidéo na Emoro. Mais le gars a confié à la vitesse. Na un mois. Parmi les 3 vidéos populaires à Diamond, au moins on a Congolais. À 3 jours, ça va 10 millions. C'est faisable. Ils ont vraiment la flèche. Autant le 3 millions à heure pour tourner l'émission. Tant que vous postez, tu évites. Et comme il a combien de millions? Ah papa, tout ça les missions. Tu continues mission. Tu continues mission, tu zongi souvent moqué. Pour ceux qui ba millions, on peut souki quand la 3 millions tout le monde ils ont maté polémique qui pèse les sous soit. Talara audio a pas déjà plus de 2 millions 500. Tout le monde a fait regarder ça là qui 1 million de vues n'espace à 5 heures de temps. Mais 1 million de vues on a tiré là au matin sauté. Donc il faut tout le béla. Moi je félicite Fabregas, ça tout ça la future dans Inosbi. Le lot déjà là 1 million 600 000. Bien que à Boyara mo le béla va vie. Mais c'est comme ces autres bêta pena. Ça va vie mais 1 million 600. Et bêta pena netité hein. T'es Ezobeta. Ezobeta, il faut l'avouer, Ezobeta. Ezobeta. Baba. Ouais, parmi les chansons Ezobeta la Baba, il y a Baron Pezali. Ok, date il y a le 18 décembre. Farah, donc tu es Farah ou c'est tout le monde moi quand moi pilipili. La poule gamontona témérité watana bi présent à Kala qui peut date le 18 décembre et les King Fali pour payer peut date le 10 décembre. Bon, koloba, au moins une question à yo, fallo poser un bien parce que on met à l'isolo il y a album que batu baze l'album a Fali au Tchesco Farah netina héritier. Même il y a mon héritier à Sepelano fort. À mon appena rolo bela lisola disque a Fali au Tchepe combo na e. Ce que Fali si ko so ki a tali pe émission. Fali a komona net yo lingaka epete. Da ozana date anasi na minicho. Héritier ko lelo mabe. À mon fio penera beta lisola Fali a Tche combo na ngap héritier lelo mabe. Ce côté a Fali a monosco drôle. Par rapport au niveau na ya olo bela disque na ye sko ochango sko ke Farah na ya héritier na bité est-ce que ata yo moko e pese pena marambozolo be pese pena ke ya olo bela disque a fallait zo bima ozo tia kombo ya héritier na kati te bozala ka honnête bozala ka clair poser question na bien bandela question na bien
Bon, on est très long, on a répondre à point on a. Ezali fara te ya polémique comme Batoazo Zouango. Ba fanatique ne va comme ça en polémique. Entre les deux artistes, ceux qui m'ont penché dans le quoi comme ça en polémique, et tali kakaye, na marketing na. Mais moi je peux te rappeler des années et des années l'album bima ba date moko na Congo awa. Et ça première fois te. Tout le monde a ba né moko boye, papa oui ma bibi c'est l'album émotion. Et ça l'album il y a musique ouverte, musique urbaine. Émotion. Mais ebima ba date moko na l'album le roi ya Zaiko. Et bima ba date mo na album cadeau d'amitié joli Moubiala et bima ba date mo na album ba Kester ozomona donc ça na le côté calendrier et ata babilo et kokani eza lisumuté et puis pourquoi bezo lingate ba kokfa falina hérité est-ce que falaza extraterrestre non aza artiste musicien congolais so aza likolo makasi c'est grâce aux mélomanes et aux fans. Au Pega bakum sarapé héritier, bakum sarapé ba artiste musus. Ce bon ça la bon ini sa fali na ba mélomane congolais. Fala za artiste congolais, aza abotama awa, abotama na poto taza la diaspora. Aza artiste na biso. Héritier pas artiste na biso. De ce ba BBC même date, eza le kumbu ya musique ya Congo. Et puis baza public moroté, fala za la public na ye, héritier za la public na ye. Album pe a fallu ozo bi mais album ya musique na biso rumba te eza musique ouverte bato bazo zelango eza bato balinga musique urbaine na ba fanatique a fallu bon ba fanatique pe ba ya musicien musu ba zelango pour la curiosité ba yo ka beti nini a bebi biso su wapi mais album héritier ozo bima eza purement pour la biso bato to linga rumba de to comparer te ce qui est date moto zoa to karamoro ndoki moazala angelouté fallait les artistes congolais ba azana public les autres l'album moana héritier pas azana public les autres l'album moana donc ba écoute et alors des traits ezoya boé et écoute raté jamais taba au final on n'a pas monsieur ekebo donc ça doit être différent. OK, merci beaucoup. Voilà. Ken Piana. Réaction na yo. Ngai na lobageti. Ouais. Ok, merci beaucoup les internautes fidèles. N'a pas ça en beauté. Non, on se nos abonnés, continuez de vous abonner massivement pour comprendre déjà ambiance à plateau. La Lingarabi mingi bile pour Lingaraba artiste. Botalika officiel, Ozolo Belangote. Nazoya. Nazoya. Bah abonné na biso ya Botalika officiel. Bo s'abonner massivement tela kaka musala mala mozo salama surtout bah actualité ne bon de la vraiment beaucoup plus awa. Mes salutations à Déborah Eka, mes salutations à Grâce Nikita, à Maître Norma Santima et pourquoi pas na bat nyoso mozo tala biso to comme l'épisode déjà na souka ma toute dernière question et ça évolue quoi aussi les kaboyeni. Ma toute dernière question évolue quoi tombo kaboyeni. Ah, te et vous le répétez ba plan pour publication mo esalama ki kalaté internet et vous le musu soit za na match na ma balle. Aza parmi va supporter c'est une de notre équipes en Mboka. Je crois za ya motema pembe je crois. Et vous le ko za Valdi et vous le za supporter cette équipe Imana donc motema pembe. Azobela ce qu'on va publier une vidéo na nengazo lela nengazo na mettre hôpital quoi c'est évolution original vers la tuamo yes quoi sepelité ne va pas évoluer mais abi est-ce que yé pena cosa vile lo évoluer abi est-ce que évoluer ba mo ate kaza de lo ntaba donc à déconner moi mouké tant que notre vieux et que bien bongo VP vieux musicien te okubenga muninga longi neti likaku muninga evolo kwana osoke longi neti mukomboso vie na ngai ata kutazala longi neti zombi biso nyonso toyebi est-ce que vie koloba ngo na TV vraiment vie ata kutazala longi pe na mabe koleka Shaka Zulu vie na ngai na pesi fe le zombata bambote Sir Poli Lumumba Adel Joko Bagou Danger Prince Yaweli Mister Vexax na PC Bambota danger donc merci biso totika leo mikono. OK, merci beaucoup.
Merci pour accepter l'invitation et pour l'intervention à Bango. Donc, moi, vraiment, je vous aime beaucoup et on se retrouve à la prochaine numéro. Et merci. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali yango. Bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.